Amen, bandeko na Kristo. Merci beaucoup. Deuxième fois, on a beaucoup tani na lingomba na église ya Maloko King. Peut-être nabitungi selina miangu moko ezoleka bakocha nano donc nabina obandana no namwa loyembo yakala eza sikate boluka ngo na Bible na recueil bochango ensemble jusqu'à la fin. Ombina yo kiko cholama na bato mingi peso me pena hepa balobi ete yebisa toko yebisa yango baningana nyonso Zambina yo kiko cholama na bato mingi peso mwe pa na hepa Belobi ete yebisa pe toko yebisa yango baningana nganyoso Batalela kiko kweya nanga Ite solo hakobe dana hapla bongo tukuli kaye oh batalela kiko kweya nanga ite solo hakobe dana di bongo tukuli kaye Ete amibuka ni sali kolona ye Zolina ye elongo kula elombe na soma Ete amibuka ni sali kolona ye Zambia zalina ye tukule kaye Dambina yo kiko na batu mingi peso me pana epa Bi ete yebisa petoko yebisa yango baningananga niso Dambina yo kiko cholama na bato mingi peso me pa na epa Melobi ete yebisa pe toko yebisa yango baningana nganyoso Batalela kiko kweya nanga Ite solo ako bendana bebongo tukuli kaya batalela kiko kweya nanga ilugo bebongo tukuli kaya Pito komibuka ni sali kolonaya ya wazali nanga ilongo lokola ilombe na sama Pito komibuka ni sali kolonaya ya wazali na ye ilongo lokola ilombe na sama Bungu banyokoli nangai bakotama bakupe bakolonga te bakoyoka soni mingi Pwiti bakuzua malamute bato bakaposana kutungwisa mana bango na sekoto
Bungo manyokoli nanga bakota ma bakupe bakolongate bakoyoka sonimi gi puite bakotua malamote babatko busana kotungisa mana bangona sekote batalila kikokwe ananga to solo akobenda na pebungo pakule kayu botole kiko kweyananga te solo akubi na pebungo pakule kayu peto kami bukani sali kolona ye Dalina ye elongo kola elombena somo pitu kumibuke ni soli kolona ye dalina nga elongo kola elombena somo Eyawe na bibeli oyo akomeka kamo yenge penepe oya kumona kamo tema pe molimo tikite bukanisa na banga zambe o mo nyonso Eyawe bibeli oyo akomeka kamo yenge penepe akomona kamo tema pe molimo Tiketina mona kobukanisa bangali kolona bangonda bina dipolili kambona ngari bosana ya Batalela kiko kweya nanga ite solo akobe dana pebungu bikul mikayen Batalela kiko kweya nanga ite solo akobe dana pebungu tukule kaya ete tomibuka ni seli kolonaya zambia dalinanga elongo lokola elombena somo petu komibuke ni seli kolonaya yawazalinanga elongo lokola elombena somo Amen Bota. C'est vrai que Salim Magade, que le Yimbo Band, avant exhortation, mais Salemi, c'est comment il a Gisamaki, même Nakat, même Hawa. L'église a un habitumba minga. Ce qui bolingo na tatate, nde selilo nde se mwangani déjà. Et puis bino bandimbo bundi samara minga. Ce qui bolingo na yawe te mingi nde basibazongi sima mingi nde liwa. Mais bolingo na tate zo batela ke église maloko ezala. Toi pe na tina na somote parce que tout d'abord na Kinshasa. C'est l'île 340 paroisses. C'est déjà beaucoup. Il y a 300 cellules. C'est déjà beaucoup. Alors, vous êtes toujours dans Boyokani, vous êtes toujours dans Bomoko, vous êtes toujours dans Tingia, Nelikia, Poteawasa et la Rabino. Parce que vous êtes toujours dans Bomoko. Il y a un Sabasa et la Binote. A commis Monissa, Pierre Sala, Pierre Battre la Morona Moko. En véritable vérité, nous, dans l'église de Liloba, Oya Maluku, Yawazo Sala, bien Azo Salate. Moké ou bien Mingi. Peut-être Michel Tate Zali Awate. Amen.
Peut-être bisambeli muswe lekibino hein. Lilobo bino bondimeli ezaboli ngona tatakat na mokeli. Bouti bipana bipai. Bozana expérience. Bosambeli beglise ebele. Motam to soit tali bipana bipai auti a comparer na isika bozalia wa. Mutazana mayela likolo fa sentir que différence ezali. Différence ezali bien zate. Amen bota. Église ezaki muke et bandit depuis bandal. Bandal na salon et bandit tout d'abord na véranda. Véranda bato misad na bana mine. Alors o nyos va vendre na isika babi ba ventire ba bandi le sam. Mais yawa yebsi baninga fortifier bango bangate. O bozali ko mona bato ba hokima. O ya minene isika bato bakinda ko kangama. Eko dimine o koma ya muke oyo kumate kuma mone 95. Nan goute sali ata 30 ans iko zala ndegeni. 40 ans iko zala ndegeni. Bongo 50 ans. Parce que ni le bon qu'on la pêche, sa grâce on qu'on la pêche, na poisson noir. Grâce on qu'on la pêche noir, ami lingi sa maraye mokote. Noir alinga makambo te pa na ye mokote, mais alinga makambo uti pa ya ba oyo bato baza poso pembe, peut-être selon le noir, nzambaza mundele. Le roi vanda kana lola aza blanc. À ce que je peux dire, on ne peut pas minimiser le blanc. Parce que ni tu étais eux, on a bien à la taboité. Ni tu étais le blanc, on a bien à tambour la peine à mettre tout en avion. Ils sont quand même capables. Ce sont des gens qui ont beaucoup de capacités. Oh, bah, on fait voir, voilà ce que les blancs ont apporté. Mais jusqu'à présent, à ce que je peux demander, est-ce qu'un noir, on a pas noir nyos, wap capacité noire à memi banda mukile bandi. Ezali? Amen? Wap capacité, wap apport, wap invention spéciale au noir à memi, au ke mundele pe aningi si mutu. À part l'iloba. Les blancs, ils sont bien parce qu'ils s'aiment balinganak à salib avion. Belé nzungu monen e mati likolo na kilonios na bilonios e mati pe membi bato na distance na mosika na minute na tambuke e belé ya bibende e mati na la mer na océan kilo ya bibende na ba poignos e memi na mosika bateau. Mais quelle créativité! Amen, bande on a Christo. Mais le peuple noir, jusqu'aujourd'hui, baby, ataï l'orte kako inana, kako boyana. Gloire à Dieu. Depuis que présence manifeste l'église, il obéit. À ce que je peux dire, na Kinshasa, quand même, belé na bat boyi na katna iloba. Ezalaba basali nandam bayi na katna iloba. Ezalabandimi boyi quand même belle. Je peux pas regretter que même si je mourrai aujourd'hui. Je serai toujours dans la joie et dans la likolo toujours parce que libota basi ba moni pole ya tata et mona na mokeli. Bien que les gens cherchent comment on peut agir, comment on peut réussir, mais que même les locaux d'accueil, mais il y aura des multitudes d'enfants qui vont servir leur Dieu sans crainte. Attends banga parce que il obéit mon âme déjà. Et cette parole, oh bah ça les mingi dans la Bible, bah prophète, bah l'obéli depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais gloire à Dieu parce que mon âme attend mon abino. Alors je sais pas comment les gens pourront comprendre les choses. Peut-être il obéit ce bima qui n'attend pas bateau kala. Mais malheureusement, bazoa qui angote ba on nyos baleki avant bino.
Peut-être que la génération est koya, mais gloire à Dieu, et bimi la génération abino. Alors, hein? Alors, selon le noir, peut-être que l'église de Sengele bima la partie d'Amérique, hein? Sengele sont américain, hein? N'est-ce pas? Ou bien, peut-être Sengele bima en Europe, hein? Bon, hein? Mais ils ont créé beaucoup de choses. Na bilamba olati, na ba monde, na tout onyo sazana bandako. Ni tete de blanc, na lelonde batbazo la la gana bandako bandele. Mais quel apport, quel courage, quelle détermination, quel amour qu'ont les blancs pour parvenir à transformer le monde. Malheureusement noir, tisikoaza aina nakakaka. Il y a même en Afrique pour le moment. Est-ce que copier à ta, na 50% que copier valeur et Europe? Est-ce que je peux demander? Afrique et Kokana Europe? Amen? Apport, moko? Mais quelle est la différence entre l'homme noir et l'homme blanc? Différence, c'est que ils ont une couleur. Mais pourquoi trois autres couleurs font beaucoup d'histoire? Et pourquoi la seule couleur noire ne parvient pas à créer? Mais étant donné que même qu'on a appris pour ballona, même pour cultiver, ils ont souvent eu besoin, il y a terre noire. Parce qu'on a besoin pour cultiver la terre noire. Ça veut dire quoi? Oui, on ne peut pas dire que terre jaune ça produit. On ne peut pas dire que la terre rouge ne produit pas, ça produit. Mais la majorité, fumée, elle tourne la terre noire. Mais alors, couleur nayo, et il y a que salani na mokil. Rien que koyinana, rien que koboyana. Rien que kobina, rien que kolata, pour nous arabi kolata koleka mundele, mundele sali lamba, alata kote muke, mais nous aroba sali lamba, il ko sala kota ngote, salati ya una mundele atikali sima. Lokuta? Amen, bande kona Christo. Lilobaye pour un comparatif te, on n'est pas là pour comparer la valeur de toutes les peaux. Soyez-en sûrs que l'Ilobaïe peut être la valeur intrinsèque dans le monde entier. Gloire à Dieu. Comment on a trouvé les cantiques nouveaux? Comment on a pu trouver les cantiques de Moïse et de l'agneau? Comment on a pu trouver la 7e trompette? Comment on a pu trouver cette liturgie au bout de la Hawa? La liturgie, c'est le couteau. Et ça, la Bible était, hein? Liturgie au besoin d'un wawa. Non, non, quelque part. Bakenda, batambola. Non, c'est ça, ça a trouvé dans la Bible. Et ça, la Bible. Est-ce que la Bible, comment on a dit ça? Comment la Bible n'a pas été? Namo comme la Bible. Asa yemba cantique nouveau? Mouta comme la Bible. Ayembi cantique Moïse ayemba qui? Dieu envoie Moïse. Dès que Moïse a commis dans Mokiri, il a chanté ses cantiques. Pour bailler bakaoute panaya. Kokita Moïse a cueilli dans la distance entre Moïse et Jésus. Jésus a botami ayembi lo yembo kaka mokowan. Pour bailler bakaoute panaya. Deux bateaux mi balé bakenda nan musa yemba. Lilo baye et botami dans la distance entre Jésus et Iloba. Quelle valeur vous avez? Oh, à minimiser Makambo, mais malheureux. Tous ceux qui minimisent, qui sous-estiment cette valeur que vous avez, malheur à eux. Le Yem, on a bien précisé le cantique de Moïse et de eux.
misala na yo minene pina kokamwa ekolo nzambe mozwi na nguya nyonso zela na yo sembo pe na solo yawe na nguya nyonso imukonzi na mabota nani akozanga komemisa yo nkolo nani akozanga kokumisa yo nkolo ebandika wana na bango mibale. Mais pourquoi epa na bino ebandi? Parce que Moïse a dit le yembo tata lobi yemba singi nanga ke uti na lol ayembi bandawan Kristo aye ayembi bandawan tata lobi mwana tala lo yembo ya ba prédécesseur na yo pe yemba ngo mais tata na ko yemba nzembo nga moko ikomama na Bible monde suki bi nzembo ngo wotikala ka boy et bon batno sur libota ba yemba te. Ah, votre frère a toujours un entretien favorable avec votre Dieu. Amen libota entretien na bango sakaya pambate. Tantôt on dirait discussion, tantôt on dirait débat, tantôt on dirait causerie ya kimia. Abi, vous êtes aussi compliqué. Yebisa bango banda koyamba. Yanga bino bo bandaka. Po makambu mabe leki mingi. Yanga bo bandaka na place Yawe yoka biso mawa mampate na yo mbikisa biso na bampasi nyonso oyo tokomona yoka kabiso mawa Yawe na nguya nyonso Yawe yoka biso mawa mampate na yo mbikisa biso na bampasi nyonso yo tokomona yoka kabiso mawa Yawe na nguya nyonso emakonzi na mabota nani akozanga komemisa yo nkolo nani akozanga kokumisa yo nkolo tela bino osika bobandaka. Parce que a permettre que même na Moïse à l'accès Israël a permettre même na Jésus à l'accès apôtre mais a permettre na ndeko na bino boyemba nzembo ana ti boyemba ngo muna kandege nini esa le yembo kimia ba ponami mi balé. Mais combien de gens ba existants banda mokele banda bazaki combien d'atango Moïse d'atango Jésus na monde entier bazaki combien. Maintenant, on a bino, c'est vrai que le monde est yikane. Combien de multitudes de gens et partout dans le monde entier, les lobes ont accepté qu'à la Gabon, c'est pas dans la ville, car dans la Libreville, mais dans toutes les villes. On demande ça dans tous les villages. Et on a bien même habitant. Il y a des gens même qui venaient de la Guinée. Bauti Guinée, baufuka mabao 5 prophètes, tin la biso église na Guinée. Batu bauti na Douala, baufuka mi prophètes, tout tin la biso église na Douala. Amen, bande kuna Christo. Libota li lo boboze nango. Dès le départ, tant que même na bandal, les gens ont dit non, église on dit bandiawa, il faut pas bima. On a toujours rejeter cette église. Mais gloire à Dieu, n'a pas cherché à rejeter l'église. Bondimal boyikani est belé. On n'a pas fait du bruit pour l'église Tongama. Motondenga Tongama na libumu ya tata na maman. Ata makelele ya babeta sete na loboko na lokolo yo kana te rien mutabotama dans silence abotamiga dans silence. Voilà. Véritable temple de Dieu, c'est le corps. Tant bakela kio, esa ndako monene, ndako na ya makelele zalaki sans bruit. Et le véritable temple, ça devrait être oyo yawa bongisra ki motavanda na jardin d'Éden. Le jardin d'Éden c'est plus que jardin zoologique.
Na jardin zoologique ni amamoko eku babomakate bali akate nyo se vanda nde bamona ki jardin de din kuna ya wabengani abimisa ki bat donc bato basambela kana modèle ya motema na tatate ya wana babimisa ki Adam Ève qui ont été chassés du jardin et babimaki jardin de din bino mo bokalkele ba intellectuel bosalia ba docteur ba licencié ba gradué bazaliao pays ni continent ni toko kene kuta jardin de din yena continent ni mais comment na Bible donc ezala ko bien ezala kite allo ezana pays ni hein papa lo bezana Iran mais ce que ezana Iran mais c'est grave jardin de din eza église kola bongi c'est là qui batonions naniam nandek nambis namoto bana pema et on va comme la Bible que tout ce qui respire loue les amen bandeko na Christo. Alors que Adam et Ève, comme ils ont été trompés, roulés, ruinés par le diable, ange Bauti-Likolo, ange Michael et ya Bengani bango. Donc tata a Bengana qui bat na église. Na église a le sambo da tata. Satan a remplacé le sambo ya. Venez nombreux, guérison miracle, pesa au pambolam. Ah ouais, ça te so pesinde au pambolami. Non. Oya linga maninga denkola au pambola. Yeah. Wa pesa mbongo mingi tambo suso utako yibango. Wa pesa mbongo mingi tambo so teka ki drogue. Mais baboyi bien sûr mbongo te mais bilo bana ilo baboko bokota na ba activité wana te ça ne vaut pas la peine, ça détruit. Bilo bana ilo ba yawa wasala et un jour wasala mais ça est propre. Amen, bandeko na Kristo. Libota lilobo bino bozui. Yango nde yawa chaki valeur ya jardin de din. Ayo sala en miniature arche de Noé. Voilà miniature et arche de Noé. À cause de ça que tous les êtres vivants, il y a toutes les espèces de. Bah quand tu as arche 40 jours durant. Maïetonda qui monte et batnos bazak submergé dans l'eau. Yawa yoka qui mawate pour le seul genre de péché qu'ils ont commis. Alors Yawa moni, il faut protéger l'espèce pour recréer les sous sur terre. C'est à tel point qu'il a mis toutes les deux espèces sinon sur la arche qui devait faire la valeur de l'église de Dieu. Donc, c'est veut dire le gens, le monde, jusqu'aujourd'hui ne comprennent pas. Il y a besoin, il y a une église dans le monde. Il avait besoin d'une église. Il n'a pas créé 3 jardins de din, 4 jardins de din, un seul. Le jardin de din. On n'a pas créé plusieurs jardins de din. Dieu avait besoin. Dans chaque pays, même le grand pays que nous avons, la RDC, il n'y a qu'une seule armée. Mais il y a combien de militaires? Il n'y a qu'une seule police. Mais il y a combien de policiers? Mais pourquoi ils ont accepté d'œuvrer dans une seule police? Les policiers n'ont tendance confondue. Généraux, colonels, majors, capitaines, lieutenants sont là. Nabassou. Amen, bandeko na Kristo. Lilobo bino bosui. Eza bolingo na tata na libota na ye. Ne maimalaki samaki banda kalana. Kristo alobelaki yango ye moko na monoko na ye. Il faut que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen, libota. Et comment la Bible était? Amen. Pourquoi Kartia Congo va trouver un kuna na bamboka kuna? Et quelque part, quelque temps passé, va trouver Namapata,
Ni a génion soyindi, mes cartes ya RD se dessiner au ciel. Maintenant, on dessine qui carte Jean. Jean 7, bien sûr. Cependant, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu dans le monde, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, parce que il ne croit pas à moi. Maintenant, que son accueil, Molimo, mon santo, le consolateur. Consolateur, batubakolo bakonde. Bon, mukolo konde akufa consolateur akufi. Consolateur de Molimo, mon santo eye. Oye, valeur église oyo. Pata konde akufi, bino bozali. Voilà le consolateur. Ensemble, na bino nyonso qui compose les cons. Mais un consolateur konde. Bo konde so akufi consolateur akufi. Na ye mutayambi. Na bino bondimi yango. Bo sali kormo. Amen bandengo na Kristo. Lilo batango yena mokil. Et ça les bruité. Et ça la paix makelele te. Ingaga appelle ma balaba côté na balaba te. Plus tard, tango loba et aux abisika na moko moko. Et aux arrêtés que micro inganga ti balabala bayo non. Ba enseignement ya ba école, ya ba institut supérieur, ni ce zakana kat. Ce bâti peut-être ma bâti batu bandimi bazatine alibanda ça tele pour moi mongongo e mat. Mais avant de qu'on a bino so bande qu'on a bino de bo bazu église ya munene boy. Ne salata page avant aya déjà une semaine bien un mois bannoncer la télévision bannoncer la radio nde qu'on a bino po aya na maluko ba chaque pub ba chaque publicité na télé mais bino publicité ezakite boye ndenge nini y a pas de bruit bruit ata ya marteau te bruit ata ya mabanga te bruit ata ya pierre te mais bino boyaka sans bruit na bina sambeli mususu ndende kona bina chaki affiche na coin ya balabala affiche na photo ya konde so mutachi affiche na photo na ye misala wana yawe mutakosala bien mutu wana na photo na ye yeza na affiche nzambe sute metango de kona bina yak ni banderole te boto le kana mapona mit bomoni bakolo banderole bomona ki bakolo banderole hein bon voter bangote hein bien sûr que ba monsieur bazui ba monsieur zwe et la kisini sonde kona bina chaka banderole alors azal kuna batwana mais le la pona makina likolo ana droit banderole parce que ba voter ba ponier il faut acheter banderole pour bateau ba ponier ba sepela mais ya pona mina likolo ko ya na ya affiche ba chaki déjà na likolo ekoki banderole ba chaka déjà na likolo eko photo na tata bolingo so bino nyaso boton na bolingo ya wa sa amen bande kuna Kristo pour misala tate mona nao bachaka kale cameraman filmer cameraman bandi ko filmer ale mota malade no de Jésus nzambe bikisa moto pasteur a commandé nzambe nzamba komi mwande tinda pasteur awa ndeko bandaki banda bo bandi killed tina ndike bozali awo oyo tata zo sale za ebele même nande ko dabina ko yeba na cameraman ko banda ndenge nini yo lingi po malade no po ba bondela yo cameraman a fixé batala nzoka nde Germain abelaki yo wana passer bando bondela yo wana bilingi na koina se rakakaka baba mususu kana mungongo ya passer na micro mutakoi
Musupo akwei ya mupepe. Akwei. Bongo yo mupepe ya monenge kwei sayo. Amebanda kuna Kristo. Donc pona lobi kwa mote mona na foko nganga. Donc susu pon moto ba mona kaza na Saint-Esprit, il faut qu'on crie. Au nom de Jésus. Mon bien-aimé sera sauvé. Boso yebsi moto kande ko okobika. Zana kondima akobika te. Il faut maloba nyonso ko ngangi sango. Il faut qu'on nganga pona koteya. Mateya tata eza masolo na banana. Eza mateya ko nganga. Monsieur même na télévision. Il faut mon homme il faut kanganga. Les tonneaux vides font beaucoup de. Ici on ne peut pas crier. Pour passer si la kobika na yo ezalika kondemana motema na. Na bolingozo la c'est pas na tata botala ba témoignage. Qu'est-ce qu'on pourra toujours continuer à dire? Lilo basala ka bruité. Sans embâche, ni tapage, ni bruit. Gloire à Dieu. Le long de qu'on a bien accepté le pourtant comme ça, vous les dérangez à ma casse, nos cas, ils ont bêta, ils ont dérangé. Les moments où ils m'a cassé dérangé, mais tant qu'on a bien à roter les magas, moi, mon peuple, à qui m'a payé, moi, on dirait retiré. Malgré tout, ils ont promis que Mboula Makas, il y a quoi, il s'en a banda, il y a un rat namboka. Na milimu abatu musugo kende golu ayo ga mawa ekende kena ngoi tikala gata ya mike me banda kuna Kristo na lilobondi meli zalan na kubangate ataba chioli tika bachola ataba fingi seka komona utu pasi te tatazana yelongo lilo bezana na pumbu bat bacholi batuki bafingi kola bi église obino bondimeli c'est à laisser ou apprendre et rona bandi bazana 20 oyebsi église on dit ça va oboyi ezamukana yao à laisser ou apprendre même na ba pays nyo soso kende à laisser ou apprendre wa boyi etali na nzamena mais le chien aboie la caravane passe. Amen, bande kuna Kristo. Donc ça kana bruité, et ça kana makelele te, que date boto sala, boya ebele, boya kotala quelques miracles, ça n'existe pas. Tous les jours même nanda kono miracle les a. Même na mosala miracle les a. Baya kotana quelques miracles hein. Même temps beaucoup de martyr, makele na banderole ezalaka bientôt préparatif ya martyr encore bientôt makele le kote zate na date koto yebanite na jour koto e mona nante bolingo na tatakat na libota na ye ben que journée changé pour sengeli anokisa e ya makasi e sekwe mamuke ameli bota. Tellement je ne sais pas pourquoi dire. Tenez qu'on remercie toujours invité. Au bandimi, quand on a nabine sika moko marqué mi bandi magate parce que mi bakan sa église est tondi na magie. Toi na tina kota magie te. Toi na tina ya kisite. Kotonde ba banga kisi bazali bo benga kabango bo invité ka bango tangu ko rabino yaka. Tangu akota kana pot na kisi za ya kuzika. Parce que pouvoir ya baluyembo bozana ngo iziki sa kisi nyo nyos. Amen bande kuna Kristo. Est-ce que je peux expliquer avant même que bote mande kona bino ndenge dragon ndenge serpent abanolanda libota même au apporta ki ndenge kona bino libumu elle avait eu des problèmes. Elle avait eu des problèmes. Il y avait une rivière qui était molai profond. Kende kona bino wana mobota zana jeune baké ko nager pe kaima bimelie bloqué na mai bazo memaye na kaima courant eza moyen mota intervenir ezate que mystère de Dieu yaï quand on a battu sur kimi la jeune encore azakina jeune fille
bloqué na kati mai ya profondeur oyo ata 2 fois taille ande kona bino. Mais on n'a pas connu le boko nini ya ko bimisa na place ya courant ya kaima pe bimisa kene bale bat nyos bat lelaki ka akei mais ba ko sutu comme tabimi. Et na mboka c'était une fois na mboka mobimba ba mboka éloigné bazali okende na bataille na communion na baptisme na première communion ba jeune fille ebele ba mboka nyos ba kei na mboka na village ya bandeko na bino ka yemoko. Mais elle devait parcourir 16 km seule. Et bien tant ba uti na ba mboka voisin baninga batikali bazaki 3 4 5 mais elle dans le village azaki ka yemoko. Mais kokoma na 8 km na zamba nzete bakatra ya molai ya munene et mutashi akufa 6 mois likolo nzete mutashi akufa po ya kozwaye mais ayebaki te loboko tombola ki po elekisa na nzete wana celui qui était déjà mort abika osana chance na symbiote kende ko kende ti kokoma na mboka kao mutakufa basali tout ba réanimer a raconté que bamboka nyoto keneke batebele men nanga na mboka nazaka ngamoko. Voilà ce qui est arrivé. Mukufi nda abimeli pas joyeux amelibota. Donc pour vous soyez loboyo, même celle qui a porté votre frère avait des problèmes. Oui, bakolo ngola taba bash pose que pasuka. Attends pour les noki bobangate. Ngeza le makase signalé. Mais ya unzam na bumo ya osal. Alors une seconde fois, dans le village, il y a quelqu'un qui a mis au monde une dame et une famille à Boti, en plein accouchement à Koufi. Moi, à Tikali. Il devait aller sur un bateau, à Zouabilo, on a regardé Zamba, Makemba pour nous inviter. Et quand elle était partie, place à l'Ikemba, pour Yamunene, pour Papa Yabalia. Amen. Qu'est-ce qui s'était passé? Akuti muto baolele na mboka na likolo ya nzete place alikemba wana zokende sukata azolele mwana ngatikali mwana ngai yelu kula bakende na mutonde kuna bino alanda baba ndiko mona na milingezo bima wana na somo ke pene aya kozwa mobota ndeko na bino me bango tang batali somo kangi bango bakwei mwa muke. Et puis bando zonga sima malem bazongi sima nde bazongi na mboka babike la esika toketo okuta mutoyo tokutie kuna na zamba donc moye kudute de seto que sangeli aya chacun de moko abimela ya kangape ndeko na mobot na oya simba ndeko na bino akende. Elle était beaucoup poursuivie, attaquée. Et on a saint ndeko na bino. Amen bandeko na Christo. Si on a écrit dans Apocalypse 12, c'est dire il y a oyo makambo ezaka ezalaka pe kokisami na tango oyo. Donc il y a ombre de choses à venir qu'on a écrit dans la Bible. Voilà les étapes de quoi la bino leki. Étant bande qu'on a bino babi mais non. Mboka mbaba de cité to kon totala kokoma ba okoma eloko limwe kamili ngetikali wana ba monika ya solo. Il y avait quelque chose et il y a attaqué binom. Libota de l'Obobozolanda, Miba Kansakaisa, église de Simba na magie, il n'y en aura jamais. Et de Ronabino, à côté Simba, à Tam Colombo magité. Ce besoin à l'obiko bino bozoa, et ça bon qu'on a Yahweh na église naye. Vous comprendre bien, hein? Misala bozali komona, et ça les misala ya. Miki bate ya kabino bokende kunate magie mais quelle prophétie est-ce que prophétie na bon est tourner est-ce que réussir esa prophétie à lukuta bosa ila nzam na bino bota ila yawe nzam na bomoy bosa na kondi malilo ba pesi kat na mboko ya ngonde ko éclairer mokilimo mais quand il s'agit il y a question de qu'on a besoin de poser awa. Il y a consommation de viande. Mais c'est ça le péché dans Ève. Ota qui souffle de vie, ota qui souffle de vie. Tant que tu as nyama mona kapasi.
même makila na ya moto ndenge moko, même souffle bino nyonso ensemble. Nzamba lingaki te moto alongola souffle oyo na eloko ya asali, moninga moto alongola souffle wana. Bilamba na bino ka bolati wana, eza na souffle te. Mais ce moto ya pasoli yango osilikaka pourquoi? Mais ça n'a pas maté. On a bien écrit dans la Bible que tout ce qui respire loue le. Et quand l'Esprit sera venu dans le monde, il y convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Mais que laisse ce péché? Nous avons une église et dans le monde entier où tu tournes dans Gabon. J'ai toujours glorifié mon Dieu. Parce que même na Kinshasa même na contrainte de konabi na botami banyama bazali, bambisi ebele bazali, na Kinshasa on peut manquer de rien. On mange rien. Mais nous vivons. Et tant de konabi na bando liango tango zo sana royaume. Mais ils mangeaient, abando te bien, manger tout ce qui se vend au marché, abando beta c'était, lianyo c'était comme na zando. Mais quand Dieu l'a pris, il a enseigné que mon fils, l'horreur du monde, c'est qu'au moment, quand il y a dans 10 commandements, il y a là où on a écrit que ne tuez point. L'obité que ne tuez point l'homme, ne tuez point. Donc, nous ces gens n'ont pas ma koboma yango te, parce que nous avons muta salaki ya yango. Tango salaki yango yo salaki wanate. Tango salaki mbisi bolingo na ye na mbisi ebotaka ememaka pe bana ezolesa pe bana ndenge yo mama olesaka mwana ekendeko yango ezomema yango ebatelaka kaka ndenge moko na yo. Wapi différence na moto na mbisi, wapi différence na nyama na mbisi, ndenge kaka yo botaka nde nyama pe abotaka. Heureusement pona bango bana bakoucheuse te, bana maternité te, mais ils donnent des enfants. Mais bino kutuna mwana moko il faut accoucheuse. Mais bango même bana ngulu apesa bana combien na mukolo moko même 12 sans accoucheuse. Na accoucheuse ngulu azalaka te, mais ils donnent des enfants calmement. Bino kutu césarienne kota. Mais banyama ba memela bango césarienne. Nana muna ntaba ya ntaba ko sala césarienne na ntaba moninga. Omona bino passe leki matsumo leki ke makamnos ko bote koma na césarienne. Parce que yon de moto leki moindre libala na yo il faut ba soso ba kufa bangombe baliama bantaba baliama mais tant bango basala ka libala na bango ba bomaka na mutu te. Ce sont des êtres vivants qui ont un souffle de vie. Ce que Jésus a multiplié qui ba mapa. Ils ont examen na conseil, na prédication, na enseignement banda ko pesa bango. Quand les professeurs enseignent, après avoir enseigné, il y a sa leçon à Joakasikoyo, question, examen, interrogation. Peut-être la sokiban na bazui bien bazuite. Amen libota. Yangwana banda ko ya toujours na question ko tuna bango. Bozana nini ya kolia awa. Une église doit voir les 7 esprits de Dieu. Comme vous avez dans cette église les 7 esprits de Dieu. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu. Mais ce tourné na ba semble musus, batangelo les 7 esprits de Dieu. Bakoye bakotuna mon côté. Bakoloba esprit à pauvreté. Na esprit à célibat. Na esprit à nini? Esprit à sorcellerie. Na esprit nini? Donc, on raconte l'esprit honnête dans la Bible. Esprit à célibat. Dieu connaît que dans ce monde, il y aura beaucoup d'enfants. Il y aura toujours des célibataires. Exact. Comme tout, célibataires ont péché. Oh, mais Marie Magadal, Suzanne, ils étaient mariés. Alors, il y a un esprit à célibat devant Jésus. Amen.
Et le Christ avait dit, recherchez premièrement le royaume de cieux. Mais nabisambelo batondi na basimba simba bate kanini. Il faut luka kofuluka, abondance, prospérité. A une église lo bananzam, luka ka bokonzi aliko et alikolo. Le reste que ça vienne ou pas, tant mieux. Pauvre atika la riche pe akufi. 2018. Mais quel enseignement que Dieu a enseigné à ce pays? Je ne sais pas tout simplement ce pays. Il y a 2 personnes qui étaient parties. Bazanga Kinini. Mais les pauvres, ils quand même $100 te vivre jusqu'à aujourd'hui. Même na Kiti, il y a beaucoup de Kiti. Comment dans ce pays l'enseignement, un gouverneur a tombé précipitamment. Mais il y a $100. Mais il y a quand même $50 Mais que l'enseignement, mais le monde jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à comprendre. Même les gens qui avaient une Bible en main, entre leurs mains, côté, il y a que combattre pendant Satan. Mais étant donné que vous qui êtes enfants de l'Iloba, beaucoup combattre Satan, hein? Parce que même Jésus, est-ce que Satan? Jésus a coupé Satan en pleine gêne. T'as là les solos. Ah, Satan. Oh, Jésus. Où tu as eu baptême? Ah, mais baptême, c'est une gêne. 40 jours au l'été. Na yo que l'homme a grand frère na yo. Soit ma banga oyo, bongo lango ma. Idée ça qui na yo que so Jésus andima, azu ma banga sambla et bongo ni ma pate kondima na Jésus et quoi? Jésus a le bien attention, Satan. Et comme la Bible que ma motobik abiga na kwanga ta abiga kana ilo. Amen bande mona Christo. Mais voilà la prophétie que Dieu avait déjà prophétisée à travers le Christ. Mutako bika na kwanga te na libanga te mutako bika na liloba na nzambe. Yango na bino bozo bika na liloba na nzambe. Amen bande mona Christo. Amemi et encore, l'ikola ngomba, tala Jérusalem, Jésus, tala ville onyo so yangai, so fuka melingai, nako peso ville Jésus bio, grand frère, ba comme na Bible, ma bolongo onyo so mafuka melaka kaya, devant yo na fuka ma te, mingi ba fuka mali boso passer poza musala, mingi ba fuka mali boso passer poza libala. Mingi ba fuka mali boso passer wana ufuka mi na maboko zo tindika boye na misisa nikingo zambe wana mudalbi passer omona pasi ponanga pasi wa baza mon ayo sara ba grimace pour pesa yembongo awo ko bika awa mutanyoko maka te ese misale zaliao konde mutasalaka no mutasala misale nyoso Jésus Christ de Nazareth. Lilobaye, pona ukangola bateau nyos baza. Venez nombreux, miracle. Et quand ça du 28 au 30, bah pona ka fin du mois. Pour bah que fin du mois, malgré fin du mois, il y a Congo. Et ça, c'est un bon côté. Pour bah chômer, basé rebelle. Ce va programmer fin du mois, mais bah chômer rebelle. À cause de Anine, ils ont répondu sur te bah yoki kanda pona prophète Konde. Lilobondi meli, pona litomba mukili te. Les 2 ministères les plus importants. Ministère de la réconciliation et le ministère de la justice. Alors, Ezaki examen pour bailler aïe ba comprendre ou pas. Malgré abandon mona so ba répondre ndengwana abandon sentir que bano ba comprendre loko moko te. Mais alors pour nzambe nde akende tout droit pour na ko yebisa ko pekisa mutuna mbala mokote yangwana bando kende de gauche à droite yangwana préparé que te makambona Jésus abanda en parabole tant Saint-Esprit koya et l'exangona droiture ya watindi bino a obligé bino te et ça obligatoire te mais multiplication ya pain na 2 poissons et ça qui est preuve examen pour ceux qui va comprendre mais malheureusement les apôtres ne comprenaient toujours pas. Mais gloire à Dieu, vous avez quand même compris certaines choses. Que Dieu vous bénisse davantage. Yawa pamba libota maluku, asala libota maluku, abate la moko na moko na libota maluku. Ngona yawe eza na batonyoso. Amen, bande kona Kristo.
botala ke vanda nzambe tata bato elongo ya kozala nzambe na bango ba kozala bato na kino soka na keke. Amen.